un sort de ma personnalité, avec ma discours. On l'avait élu président à comment chef coutumier. Ayo ça va pas naïe, bah Lombe, bah Calais, bah Bordeaux, tout ça, bah Tiwana, comme na Bango, bah c'est ma copine na Bango, bah personne va quartier, maman, il y a maman Denise, tout ça. Donc, maintenant le président, ne pense pas que vous allez à l'aise, bah combattre. Déjà tout canis avec ma samba, qui n'a même pas un mot à dire devant ma soumo, devant Lombe, ma samba dans la moi on a été, bah tout fait déjà. Bien que mais quand il est devant Elombe, devant Masumu, papa, Yaya, Noko, à la temps mort Lobate. Yo fondaka awa souvent dans la photo. Les États-Unis bien entendu, sur ce Canada jusqu'à moi là. Est-ce que yo na vision na yo nos avons? Vous pensez à ce que Otigé M. Guilain qui est secrétaire général? Est-ce qu'il peut avoir un mot Guilain à la mort devant Elombe? Devant Bordeaux, devant Caleb, moi, banda, moi, c'est ma copine. Donc, c'est pour dire qu'il doit avoir la bine et bandeli. Tout avec assurance la mission. Ça fait très mal, je vous dis. Comme on a papa mon colo le cola, ma soumo, papa mon colo le cola, yeke. À ce là, maman dit maman, ton coup fait li, sunga biso. N'a pas l'homme la puna, soit comme maman Denise. Dieu merci, tu nous as mené l'assurance, la société, qu'on a garanti biso, attends la belle lelo, attends la koufi, et ça a été qui est balayé la télévision, bon aider biso, bon sunga biso, bon salsa biso. Mais j'avais voulu dire ceci comme une question. Ici, je te fais comme journaliste, c'est pas comme comédien. Question à vos papa. Vous demandez $2 par mois, à combien? 20 $. Donc, vous ça comment? Mbongo dans la $2 là. Na kopé ça na ya. Parce que le bal le baquet, parce qu'on a un bon côté, mais conseil juridique a droit à tout ça, on a demandé des débats incapable de finir dans un débat. Est-ce que Mbongo a $2, tu peux ça pas un an? Garantie ni biso de Rozoaké, Mbongo to pesi, ceux qui n'a belle le. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour Nabino Nyonso Oboza présente Nessika Oyo. Merci na présence et après Mobimba, merci na présence il y a artistes et comédiens, merci que na partenaire Otomoni Awa rassure. Assurance c'est dur, c'est sûr, assurance c'est sûr. Partenaire Oyo Bazana Biso Awa na point de presse Oyo Tokoloba mingi te tozo yamba pona bino Baba Mongita, artiste et comédien, producteur, cinéaste, Oyo Azolobe, la famille théâtrale. Pourquoi? Famille théâtrale. Et puis, projet Zanini, na kata famille théâtrale, a aussi poto, aye, malamo, a sangisi presse, a sangisi artiste et comédien, pour na la famille théâtrale, pour éviter Azana Likanisi Nini. J'espère que presse, Tokoyo Kaye, et puis, Borozalana Mituna, Oyo Bokotuna, bonjour, Baba Mongita. Bonjour, maman. Boni. Qui m'a né famille théâtrale, ce conseil de exposition, na moi me pousser tout comprendre les anini, les canisiers na moi les anini, puis projet na moi les anini, oyo éco flatter artistes et comédiens pour bailler na famille théâtrale. Oui, famille théâtrale n'est que famille de bien dibota ni surtout. Famille théâtrale c'est sangisi comédien nyonso. Ozala, il y a couleur à bleu, il y a couleur à vert, il y a couleur à gris. Biso tout dans la famille théâtrale. Donc il n'y a pas de différence ni tendance confondue. La famille théâtrale, c'est ici biso pourquoi? Parce que tant que ça théâtre, il faut tout ça unir pour transmettre un message dans le public. Il faut tout l'accès public, n'importe famille zara, n'importe les beaux zalaka. Na cas bise on a cas passe. Alors famille théâtrale, biso mo ba comédien, nous avons mater à tous les jours. Nous avons un conseil à tout moment. Mais biso tout na biso tout connaît souffrir. De souffrir na ba moment où ils alaka, na temps où tout bela, na temps où tout koufi, ba famille na biso ba tika na ba problème belé. Alors, il y a moi là tout ce qui kanisiki. Na zo qui kanisiki non voilà, tout comme ma famille théâtre, tout ça va une famille zalaka. Quand il y a un problème, na famille, tout ça se règle facilement. Au moins que et bien même moi te kufa na famille et où me la te vanda ata besoin bon to besoin bon côté solution ils auront toujours. Alors il y a ma bien collègue ça biso ba comédien
toza bamanga lokola nzete moto azoleka moto nyonso alingi ata nzete wana soki eza na porte fruit comédie eza manga alors babamba yango libanga facilement ntango tozokufa ntango tozobela tokomi objet bamokerie moto tobelaki moto tolansaki moto tomona ye lobi ntango tobelaka après ekomaka na so baproblème toyebi te toluka nani yango moni avant tobela avant tokufa avant tozala quelque part nazwi l'initiative ya koluka diaki no voilà naluka noko na nga tata na nga mama na nga oyo lelo napusi ye kombo ya rassure oyo à tout moment na moi mpe na butu akozala na biso à tout moment de loin comme de près oyo bakosise biso na assurance na babengi kombo voilà ye moko comme assurance babengi kombo kimia donc malgré la difficulté malgré kokufa malgré pasi babiso que nous voilà kimia quelque part bi désolé après la police c'est le bon temps mais kimia ndenge ye na famille traité au sangisa de façon que tout pour comprendre plus jamais tout ça a su qu'on commandé donc le lombo pour tout kundama le lombo pour bana batika au monde passe na sima et comme à likambo tout soulager mon muke tout kanisa JP Massamba donc quelque part là tout comprendre bien que voilà kimia azali wana bandakala mais botsaki kate les familles traité à longo potina misu pour mon que kimia existaka depuis qu'il y a Congo kimia la liga depuis il y a Congo il y a rassure ezali wana alors libala ya rassure na famille théâtrale ndelo et respecter bino bo comprendre que ba souci na bino to aussi ça ngoni mais to zoilango solution. Tout ça maloba na ba partenaire ya rassure assurance c'est sûr pour apporter nini na kati ya projet. Merci beaucoup madame, merci beaucoup président, merci beaucoup toute la famille théâtrale, merci beaucoup aussi na public. Je crois que président lobby eza aspect moko oyo vraiment biso public bande ko sala biso son dans le biso public donc biso au total artiste na TV toyebi bino bomona na TV to conseiller no likolo et toyebi na biso jour à likambu on les na TV et même ba to mituna ba question mais bango ba boaka bata minene bango ba sala ba spectacle minene mais en cas de problème et comme vraiment ridicule tant on va libéraliser le secteur il y a l'assurance dans beaucoup RDC je dis que assurance c'est salaire non monopole mais depuis 2015 bah libéralisaki il sera aussi société sœur Yarobank Oboyebi et puis Marsafco Beltexco Odimpex ainsi de suite wana nyoso bande ko na biso reçu nde bakolo nango balobaki to y a peine société parce que image et assurance na mboka na biso comment ki likambo son assurance c'est comment ki ko beta kutu lisolo te biso to yaki et to memaki nouveauté o ezalaka te na Congo on va dire assurance vie oyo en plus il y a assurance o batu bayebi mais assurance ezo aider bon moya moto et to tchaki en place produit moko o ezali très accessible assurance vie au Babengi Kimia avec un rien. Je vous dis un rien. Je pense que ce qui est président pour autoriser Bisso, de repérer sa bino à détail au école qui la bino, mais avec un rien. Famille, groupe, société, musique, beaucoup m'y assurer. C'est-à-dire, à tête qu'on résoudre nos problèmes n'y ont sauté. Mais moi, le coup, oyo mutu azalaka nango oyo famille azalaka na yango oyo salaka même que na mokili ya artiste kaka bino ba o ba yemba ba mikolo ba yemba même bombaka mbeto pono batela ata honneur na yo mukolo kokufa parce que lelo oyo ikomaka soni tango mutu akufi to akufeli tango mutu abeli to abelisi voilà pourquoi biso reçu to tielaki public ya RDC ba produit moko très abordable oyo mona que au futa no mukie mais en cas de problème biso toye ko sunga to memeli enveloppe et
na cadre wana ne famille théâtrale bayokaki lisolo et tozalaki surpris parce que baebele mususu bayokaki na bango masolo mais baoyana malem mais misusu déjà bafaisait biso confiance et na kati na bango tosutukaki famille théâtrale pardon bayaki oluka biso toyoki lisolo na bino tobeteli bango lisolo boye tokanisaki kama seki et balobi non biso tolingi en tout cas tobatela honneur wana tolingi te soki likambo ekomeli artiste moko ya famille na biso tokoma likambo ya kosengaka na tv tokoma likambo nzoto ya mwana ya artiste to nzoto ya artiste ebandi kosala ba 2 semaines 1 mois 2 mois na morgue c'est honteux alors que pour un rien aspect on ekoki kozala déjà oublié boyebi que na ntango ya likambo toza na assureur na biso balukaki mpe bazwa prestige wana parce que mutu abiende mutu aliboso amipesa valeur ntango famille théâtrale bamimoni niveau bazaleli na sérieux mpe valeur balukaki biso mpe partenaire moko oyo aza sûr oyo aza ya valeur oyo azozongisa respect na bomoi ya bafamille et biso tozalaki vraiment ravi tokokaki kohésite te voilà pourquoi totiaki mutu et lelo na conférence oyo bapesaki biso encore honneur bapesi biso invitation tolobi bon ngai papa bienvenue madame Niki monsieur Prince et bagent mosusu tokoma wana toyoka lisolo yango vraiment ezali très intéressés ils sont très responsables moto amonaka musika moto wana il ne faut pas respecter tomesali na Congo ko vivre lelo tia lelo lia lelo même ke bamona musika merci en tout cas na famille théâtrale et tozali ko encourager ba mususu ba emboîter les pas. Merci. Merci beaucoup. Toujours passé na ba série à ba questions-réponses, mais na ko bandana on a artistes et comédiens ceux qui ba ko bandana mituna na bango et pas baba mungita oyaye na idée na ye ya famille théâtrale bon troya na presse. Bondo. Je m'appelle monsieur Maxime Makassa, mais le nom artistique c'est le Bondo de Paris. J'ai une. Je ne sais pas si on faut parler français. N'importe. Quel nom. Ça dépend que. Bilingue. Attends, anglais. Donc, je vais dire ceci. Je voulais poser la question d'abord à cette agence d'assurance. Société. Cette société, bien entendu. Merci. Qui serait d'une part comme une agence d'assurance. Yes. À quoi vous serez différente comme agence, comme société de SONAS. Ok? Mais que nous savons, la SONAS, c'est une société, une entreprise publique. Et ça fait combien d'années que vous êtes en vie, vous existez? Et la troisième question, c'est par rapport au mécanisme, j'allais dire les modalités. Lorsque vous créez une entreprise, une société comme ça veut dire que vous avez amené de nouveaux qui seraient différents des autres sociétés, notamment SONAS et les autres. Ça, c'était une question en français. Alors, pour la présidente Mongita, je crois, je suis fier, je suis honoré cet avant-midi. Ça n'existe pas. Au monde qui un président qui crée, qui vient d'Europe, une diaspora, avec une idée nouvelle, une vision nouvelle des amis. La question est simple, très cher président. Yona Tokanisa. Yona, et bien nous vivons. À comment cette association qu'on a toujours décriée, qui appartient à un groupe ethno-tribalo et dirigé par la Somo, les Bodo et Lombe, tout ça. À quoi il y a différent comme association? En quoi vous êtes différente? Vision Nayo est basée sur quoi? Vision Nayo. Parce que vous voyez déjà que Massoum avec sa bande, les Lombe, les Bodo, tout ça, on les a décriés. Et Tokanisa qui tente au moins, il a été patauger dans l'eau, tout ça. Il y a le mis à Sika.
pour motiver Batou, continuer à Batou, va s'adhérer à la vision. Merci beaucoup. Merci. Moi, je pense que... Oui, Madame Niki a coupé sa réponse claire en ce qui nous concerne, mais d'entrée de jeu, j'aimerais simplement préciser une chose. Étant une société différente, n'est-ce pas? Enfin, nous ne sommes pas habilités de parler d'autres sociétés, par respect également à ce qu'ils font. Mais nous parlerons de ce que nous sommes par rapport à toutes les sociétés, n'est-ce pas? En général, rassurez-vous, nous avons vraiment différentes pays exceptionnels, juste d'entrée de jeu. Mais juste aborder les monopoleurs, il y a sali plus de 50 ans, les lots marché comme libéralisé, c'est un acteur comme nous. Nous parlerons plutôt nous par rapport à notre Nyonso pour ne pas parce que à mandater du sauté, tout le bélé, tout ça peut habilité, il y a pour ça la comparaison directe. Mais rassurez-vous, Madame Niki a toutes les réponses. Merci. Madame Niki, merci. Pour répondre à vos questions, vous les avez posées en français, si je peux répondre en français. La première question c'était depuis quand sommes-nous sur le marché? Le marché a été libéralisé en 2015. Libéralisé, ça veut dire qu'il y a un nouveau régulateur. Il n'y a plus une seule société d'assurance, comme on a parlé de la monopole de notre concurrent. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés d'assurance. Et depuis 2015, nous avons l'agrément de l'ARCA pour pouvoir travailler dans la République démocratique du Congo. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé nos activités en 2017. Donc, nous avons ramené de l'innovation, nous avons ramené un nouveau produit, nous avons ramené une autre façon de travailler, ce qui explique qu'aujourd'hui, nous sommes leaders sur le marché de la RDC. Derrière un assureur, il y a toujours de la réassurance, c'est-à-dire l'assureur des assureurs. Aujourd'hui, ce qui peut nous différencier, sans parler des monopoles, c'est tout simplement ceux qui sont derrière nous, ce que nous apportons sur le marché. Et quelle est notre capacité financière à pouvoir répondre à vos besoins. Mon collègue Bienvenu vous a dit que nous sommes une grande famille. Nous sommes une société sœur de la Robank, de Prodipex, de Marsafco. C'est plusieurs sociétés qui existent en RDC depuis 1000 ans au jour d'aujourd'hui. Tout le monde connaît Marsafco. Nous, on vous garantit tout simplement que nous avons la capacité financière de pouvoir répondre à votre besoin. En plus, l'innovation là-dedans, parce que monsieur a parlé d'innovation, l'innovation que nous apportons ici depuis l'ouverture de marché, c'est de l'assurance vie. On a donc créé deux sociétés, Rossure SA et Rossure Life. Dans Rossure SA, on vous donne toutes les assurances qui sont des assurances de dommages. Quand je dis dommages, c'est tout simplement les assurances qui vont répondre aux besoins comme assurance automobile, comme assurance maladie, comme assurance incendie. Et puis, tu as créé Rossure Life. où les sociétés mosusu oyo tozali korepresente lelo mpona kosunga bino et na Rossure Life toza na assurance vie eza assurance oyo ezorépondre particulièrement na bomoi ya mutu na vie ya mutu ekoki kozala retraite ekoki kozala baindemnité de fin de carrière ekoki mpe kozala badese na bainvalidité innovation nyonso oyo tomemi eza yango wana président alobi tout à l'heure que eza kaka eloko ezali exister biso toye pona kolongola kaka epoti na misu po bino moko bomona oyo tokoki ko apporter les bino. Merci. Et j'aimerais ajouter par là na bapo baloba kimumbele c'est-à-dire linga madame Niki alobeli bino bien na ozora exemple na automobile par exemple n'est-ce pas toyebaki na mboka na biso Congo assurance automobile les taxes et sur osali accident en tout cas longue histoire c'est-à-dire que dans tout ailleurs indemnisation mais et pas na biso sur sombi assurance c'est-à-dire que au sombi service donc aux en position de force il y a monto à sombi service pour dire que en cas aux UT service au sombi lorsque sinistre y aux en a plein droit yako réclamer même il y a aucun côté plaindre dans l'autorité ARCA
Mais pour nous comme Awanate, et pas na biso lokola so sombi assurance. C'est-à-dire sombi service, toza na ba constatateur. Dans la house sur pour na ba véhicule. So sombi assurance par exemple automobile ya biso, so sale accident, au bengi numéro na biso vers 24 heures sur 24. Constatateur aïe, amoni, dossier déjà lancé. Ba dossier où ils alaka tout en place. Dans 48 heures résolu. Mais sur place, s'il faut être résolu. Déjà, tu as l'image, il y a taxe. Assurance, c'est la taxe. Et ça a vraiment service aux zombies, ceux qui les cambouillent, tu payes. Et deuxième aspect, madame Niki Alobi. C'est-à-dire que, écoutez, jamais Coco que tu sommes qui assurance, c'est pas Nabino. Le problème est comme les bisso. Tu assurer que la famille na biso artiste. Si tu as un problème épelé à Newana, tu katali to kimi, impossible. De 1, parce que tu as un groupe ya makasi madame Mikalo Biango. En tout cas, sur Ozanango, tu as souné ba kanza koza lolendo so lobela. Na biso na reçu, to lobela mo eza lolendo te, toi vraiment na bo. À tout le qui paye la modalité, on a encore pour s'assurer. Exactement. Exactement. Et ce qu'on a sur assurance, net assurance vie, conditions simple. Bateau yo lingi ko assurer na yo moko, ba date de naissance na bango, pe montant o yo lingi tant likama ekoya biso to apporter. Je dis n'importe quoi. Non, to lingi $1000. Na ba information mi satouana to sale lo devis au monde. So par exemple pour ni ba montant lokola $1000, montant par exemple au foot amtumoko, et zo tourne autour il y a $10, $12 une fois l'an, ce n'est même pas chaque mois. Au foot on malamoko, mais pendant 12 mois en cas de problème c'est $1000 en enveloppe. On dort. Mais na cadre le sou ya famille boy. Wana itika la masolo na bino président de la Makas et à solo ni ba masolo tel que et so kende le sous bien Makas. Wana za ba masolo technique, mais je vous assure conditions za kawana. Bato balingi ba assurer la date de naissance to pesi bino devis. Na automobile ndenge moko. Bengi ka numéro na biso ba carte to pesa bino et na suka to pesi bino. Merci beaucoup voilà, merci. Président pour répondre à la mission. Oui, merci Mondo de Paris, ma question de Tuninga. Tuni famille théâtrale quoi. Na zana m'habilité à répondre pour et ça là bien. On va parler sur comment ma confrère artiste au Tangiwana, tout ba maison au Tangiwana. Oui. Nana bango tout ça artiste bien ce sera mon différence parce que kutanya ngwana. Mais façon de travail na bango naïbi angoté naïbi nenge ba s'organiser cuisine interne avant d'arrêter. Mais en tant que Congolais, en tant qu'artiste, na moni ba on est ba travailler. Na yoki ba on est ba travailler. Oh ba preuve ezali, na musu ba preuve ezalité. Alors, tant na yoki ba on est ba travailler. Na yaki liboso na intention ya créer famille théâtrale. Na liboso intention na kota na milliers na bango n'apporte un plus. Mais comme ils ont montré bien que voilà et pas bah quand déjà liboké bah maman ne va lamba so quand il est liboké tu as mon goûter ti le ba rouler ndeko tu mon goûter. Alors j'ai trouvé ça ça va fongo liboké ne ba c'est na carte je pouvais pas marcher na iloko wana d'où je me suis réservé que non na benga auto zali auto monani de façon qu'il va comprendre. Il y a mis balai. Baninga musu ba dit que voilà na kaya nyoto mona matanga ekweli nga na tanganga baninga ba démarcher pour ba luka mbongo pour ba kunda nga. Alors tant mbongo ne bima baninga ba bibi ba kata 30% ou bien 10% de façon que pour esunga biro na bango ni batambola. C'est normal. Et ça ndenge bango bazaki ba décision na bango. Alors na monike pour na côté na biso, tout na côté na nga. Na monike muto autokufela
to akufeli aza otika mwasi pe bana. Oui, monsieur Moutakufi a comédie à Koufi et comme après on a des scènes et comme une branche à tout Kanissa. Maintenant la zone de façon que tu comprends de ce que voilà papa du tout m'a qui na bomo inayo au peut rebongisa ne ba kundelo ne ba rolela yo. Alors je dis référer dans Nzembouana que na luki na kena grande compagnie on a temps on a botamare zalaka dans les années 60 wana. Laquelle a bêti porte na compagnie wana. Compagnie singa que nous voilà makambo de ça en soute. Yenda pesinga référence. Moi batu wana baza fiable mais baza honnête. Yango mo lelo na no beta porte pas na bango na ina bango. Mais bandeko wana oyo tangi artiste yo tangi nazana kuswa na bango te pe bango nyonso baza na famille théâtrale pe baza la bienvenue encore une fois na famille théâtrale. Na ba condition wana leki banga mukolo banga leki respect réciproque. En tout cas monga matanga te bien que il y a maraté tout muta kufeli pese mbongo na ye c'est ça. En tout cas côté wana ya ko baksa likolo exacté parce que poto le mo batsa ngo bandité. Merci. Merci beaucoup ba artiste et comédien Moussouba na ba question comme ça tu y a na presse. Vassili. Presse alors. Merci. Bonjour à tous. Prince Luamba, journaliste à Rien et Foucault TV. Ma question est bien président par rapport à Bandeko, autour de la NTPC, les associations, il y a artistes et comédiens. C'est que il y a 30%, il y a 10%, puis il y a des travailleurs, puis il y a tout ça. Trop il faut s'intégrer dans la famille théâtrale, mais il y a des membres qui zappé dans la NTPC. Bablo Rabo écrire à moi problème, attends où il y a le camp. Je reprends cet exemple à Tcheko Matondo, auteur de Tirabiso, Azalaki Nato Kanissa, Ezabongo et à président Chiko Massamba. Azalaki pe na NTPC. Tangu akufaki et comment dit problème entre NTPC na Tokanissa. So Bablo Onyo soit assez vous préparer déjà par rapport à problème et comment rater entre yo na ba l'économie à NTPC. Oyo mo pe la éviter tant suppose à peine NTPC membre to posati. Mais les artistes sont la famille théâtrale où les structures ont créé. Ils ont créé pas problème dans NTPC na ba maladie, il y a les camps tout ça. Question ouais. Moi nanga moi c'est ta bali en tout cas moi nanga moi si. Biso news sur ça na famille théâtrale. Et ça la présent il y a NTPC. Et ça la présent il y a Mono Vivant. NTP ni famille théâtrale ngoloba congolais. Aux congolais, le lot n'a deux nationalités, mais n'a congolais d'origine 100%. Donc c'est la famille théâtrale ngwana. Alors, kolobate exemple le pesi wana, n'ebis dossier wana bien. Maintenant quand on dossier wana pendant speaker que ndeko wana ba premier zoma ki suka nango na pesa ki éclaircissement na tozo wana. Dans ce wana azaki malade. À Beli, à Kotinda, comme on a sauté. Des gens ont cru que à Tiki Théâtre, comme nous sommes tous. Alors, quand on a se confronté à maman, maman naïa, moi si naïe, à Pessi Baclésisme, que Mobile n'a pas au Bela. Aza Moutia, NTPC, Azabe Moutia, Tokanisa. À tour de rôle, quand on a insisté dans le point, on a NTPC, mais de loin, dans mon collègue Elombe, dans certains membres NTPC, on a rendu famille on a visite. Alors, Bichopé en tant que famille théâtrale, Toko Zagin Bongo, Serre Poso, Bibis, a connu qu'on remettre pas à moi si wana. Moi si naïe. À qu'à remettre une enveloppe de Tindaki. Donc, et que poser problème mon côté entre Kouloutunanga, on est sali là, Masumu, de Brendé. Donc avec tout le respect qui est possible, nous avons problème ni l'organisation ni la tout bazala na ye sikamoko.
moto akozala aza na NTPC aza na tokanisa aza na aimant non vivant aza na droit ya kozala membre en futa adhésion na ye na kati ya famille théâtrale adhésion na ye afuti epai ya Guilain akomi membre ya famille théâtrale adhésion na ye mpe epai ya Guilain na critère tosengi ye mpo akota na mariage na biso na Rassir et c'est que babisi lié une chose de plus que en cas de problème to kanisa PCA NTPC a PCA famille théâtrale a PCA Rassir P a PCA ce que ali contribuable ce que puisse en contribution na ote jamais le bon mon PPK n'est minisa ce que mon PPK était libange l'équité mangue quoi il faut savoir donner. Tu peux faire une église parce que tu dis que voilà, pour le repambola. Tu peux faire un bon la banque pour y bota, bébé besoin de faire bénéfice quelque part. Il y a un moment où tu vas bas. Kobandalelo, mon ACG, Guilain, pour de façon que on s'affilie automatiquement. Comme membre, il y a famille théâtrale, au foot de droit nayo, et puis frère Sec Guilain. Alors, peut-être papier on remplir, n'est papa, bienvenue à lobby. On peut sa cotisation, une fois, il y a mois, on peut se février de l'Aliawa, et même aussi na février l'année prochaine. Alors, moi, d'autres, na NTPC, ils ont été. Mais préciser, bisou mbala mon président. Bakopé sa contribution na wapi bakopo na Guilain wapi pour eza combien modalité pour ba internet baza ba chaîne belé ba Hollande ba o ba yete bazwa déjà information ko yablo na lomba yango d'abord maman ce que moi nazo pesa yango nokité na odinga d'abord eza lisolo ya moto yo hein likamba ba to bien ngalo likamba congolité tu viens oyer au s'enregistrer en tant que membre ya famille théâtrale ndé ba ce que voilà to traitaka na assurance boye to traitaka na boye so na pesi yo se tourne on pesa yo awa à quoi c'est bon on le kana sira na ni kinga na carte na ya électeur donc il faut être congolais avec carte wana ndé aujourd'hui au côté na norme ya mboka Congo na bureau ezao wana makamba ya CG Guilain. Mais tout les second, oui. Voilà, second papa m'a communiqué. Nous tous on a pris ses alliés à présent Baba Moulika. C'est vrai que vous êtes doyen, vous allez nous savoir. Projet où vous exposez en gros, ils ont mon nez tellement. Parce que le but, vous voyez qu'on a l'artiste dans le système à Okemande. Vous voyez, puis dans le monde, on a vu ça, on a un problème. Ce problème est ça. Basenga ba aide par-ci par-là. Oui, le projet moko eza monene. Alors, awa tout le monde a dit ba comédien ba lakisa ba tendance. Ba plateforme eza ebele, ba association eza ebele. Pourquoi pas le projet oyo ye nango pour na assurance ya ba comédien. Oyo remarquer que na kati ba plateforme wana ba association nyonso wana makambo eza ba. Pourquoi pas pour eza na influence makasi oluki ba leader ya ba plateforme wana pour associer bango. Soit pour inviter bango tant qu'on a un projet oyo pour que ba aider ou bâtir la ba membre bango ya pour s'adhérer et ça nango le là et ça net parce que tu na Congo a mutu so ina idée bien bande ko musu pe ba ko casser ah ya ola tsani ya kaisini biso za bandaka la boy boy. Voilà donc les questions na zali nango pourquoi pas ou associer à collègue na yo bande ko nyonso ba association pour que ba considérer le Congo influencer les membres pour que pour s'adhérer na Rassure. Et puis il y a mis les alliés bateau sur s'adhérer na Rassure. Et ça que bakoya baza famille théâtrale bakoya baza branche ya famille théâtrale ou bien bakokende na ndenge na bango pe privé muna mutake à assurer makamunaye par rapport ya makambo nyonso ne ba pesi. Oui, na ko répondre à la deuxième question. Papa, bienvenue à l'Obike. Au moins, notre contrat, surtout les Sansarabatou, va modifier à quelque part. Il y a eu des modifications entre famille théâtrale et Rassir. Babylone, nous sommes aucune individualité. Au coup de tango, côté nous sommes qui pris, mais la question au coup de tango,
et peut ça peut que non voilà et que ndenge mosusu mais tant que ndenge ya groupe babi union fait la force babiloko mosusu ezangaki babakisi biso na kati ebele ok na package wana nini babengaka package bazwi babakisi bazwi mpo nini toye groupe tant que groupe ko revendiquer quelque chose bamona bino ke normalement babengaka bino ke non tokende marche to revendiquer mpo moni boza ebele bakopesa bino yango Rassir eza compagnie oyo est apporté à tout le monde mais Rassir eza collaborateur to compatriote to associé na famille théâtrale alors eloko nazongisa na question liboso na répondre o boye ke bible ezoloba nayaki mpona bato oyo baza kobela bato oyo baza na bokono bato oyo baza na problème nazalaki chef to naza chef to naza parmi so nanga toto na critère wana nakobimisa basujet ebele nakobimisa basujet ebele yango nabomi moto kote wana baprésident naza na problème na bino te botinda baleki botinda bandeko bakulutu bamama baya kozwa assurance mpo lelo ezala bongo te po ntango comédien aza na groupe na yo azobela ntango azwi problème nayebi ndenge tokimaka bango omwana nake pa Rassir nabimisi mpe mbongo mpe bien naye napesi comédien wana bapeyenga 100 000 nape commissaire $300 nayebi nano bapesi yango na relation na ngai odiscute bapesaka mingi bachase ya nido moko chase miliki munani moko me nga président nazwi ebele oyo nazwi yo oyebi te mais famille théâtre ezotraite na Rassir oka ya problème na yo tosali papier yo moko okepa na bango koretire batunaki nga ese tokata te toboyi mamokata pourcentage toza na besoin kaka ya contribution par mois ya $2 par mois na contribution na tosala na mtu na social le reste etikali $2 bosoma yango nini bien ekoki même pas puis oyo Rassir apesi biso mpo topesa assurance ekoki même pas na oyo todépensaka na babar ekoki même pas adébattre yango na ndenge façon ke mpo tozwi ntango kodiscute ebele bacomprendre situation tozovivre yango wana soki olobi ke voilà bacombattre nakozosoki na bilobelo bake non le seule personne venue au monde sans rien faire il a été combattu et bon j'ai beaucoup fait ya mabe kotonga maman na nga kotonga bandeko na nga donc j'ai beaucoup fait du mal bacombattre nga te bacombattre mais quand ils venaient te combattre bakuta yo maboko. Merci. Oui, madame. Est-ce que la $2 vous avez la capacité ou soit de vos soins et artistes comédiens ou par exemple dans la opération parce que tu es dit à Makati à Congo tout ça la belle santé et trop cher. En dehors de ça, les lobbies qui sont les lobbies qui va comédien lobby to lobby kuna mingi opera koya bazata kusuna ba hankina ba hoya dibanda leo na kata Kinshasa ndio na kata Congo to la ngara pe ba théâtre. Il y a d'autres personnes ba koma na ba hankina ba ho kuna na kuna ba yokana. Est-ce que na ndenge ba koya e pa na yo e ko za malamu mingi bo kosangisa bango ba koyoka na kubie ko za ndenge ni parce que to ebe bele ba za na kata ba ko. Merci. Merci. Wala za mutuna makasi. Mama banda cuisine banda na basangisa fumba na madesi nzungu moko te et pas bakabwana ka nga nazala te makota mkono bango te donc contribution na yo et la famille théâtrale sans que écoute na oya yé apesi ya apesi quand il y a un problème d'abord tu ko to bongisa ce n'est pas nécessairement que na ka décès to ya mutu au vent ça va ba mela masanga muta kufi za fête muta kufi te. Donc, si vous coupez les motos, ton problème, quoi que ce soit,
famille théâtrale d'abord banda kala tobandaki na WhatsApp tocontribuer na badese ebele na bapremier maladie ebele na WhatsApp tosalaka ndenge nini kinganda beli totie wana contribution $5 $10 $20 en public transparent tolakisaka bayo surtout ke non oyo atie mbongo en fin de compte nango tokongolaka mbongo wana tokopesa moto oyo aza na bapremier wana topesi yo mbongo na wana dernièrement awa artiste moko akufelaki nazwa exemple kaka ya moke akufelaki mwana na ye tocontribue tosembi soki cercle tosembi soki croix mbongo etikali tobengi ye tokotizaki mpo na ntina na yo mbongo etikali yango oyo toza na besoin oya na bar te toza na besoin oya na feti te mokoli oyo osamba monao na ndenge na yo nous on se limite là donc omoni te ke moyen oyo na oyo bayokandaka te bakutana eza te ndenge bokabwanaki kuna ngai nayebi te na kokota makambo na bino pourquoi mais soki ezalaki likambo ya conseil ntake ene na kati ya mosala oui naza bene ebele me maa moseka toswane apesi bakomedie tumbote aza ene ya mosika ya mosala oyo naza na papa musa naza na mama lipala oyo bato tokutana na ntongo donc eza théâtre ezali société okoka basociété nyonso binemi bazala na kati mais bino ozomona yango pourquoi parce que baartiste baza trop transparent et puis na système ya internet okomi ebele vozomona bina ke non ekomi exposé ya discussion mokie mwa mokie esalami aleki na tv mwa mokie esalami aleki na tv mais soki obi obomba bolumbu na yo moto omona yango mpa kozala te eloko yo caché ayo eza ke le malheur ya artiste oyo ke akufi bana ne bakomoni nyokoma akufeli azangi na ndenge aretrouve solution akomi koluka ndenge nini akomi ridiculisé na nsima ya matanga. Merci. Merci madame. Oui. Je vais pas ma casse to ka bo pusani boye. C'est Babosa bienvenue. T'es tozoye. Vas-y, on répond à la question. Ah. Mama mutuna no ezani. La ligne tout à boire, pas à boire, pas président. Ah, donc on fait ça conseil. Ah, ok. La maman c'est ça. Bana bomo, bana boli. Oui. Ah. Pour ça, bana boli. Et moi, on a vu ça. Pour faire moi ça du problème. Bah on se bat ça gagne là, non? Bah qu'est-ce que vous ça pour la maison? Qu'est-ce que moi, pourquoi vous a na famille théâtrale, vous a na fondation Kanisa, ANTPC. Pour moi, on va pouvoir y aller pour faire, on va ANTPC, à vous en donner na. Fondation c'est la donner na. Mais quand vous tombez dans trois groupes, on va tout ça. Merci maman, j'espère que Bayo qui oui. Maman qui est née là. Vous êtes mouillé. C'est un beau discours qui est circulant, qui est séduisant, qui est bien, tout ça. Ma soeur, le commis chef coutumier. Elle a un sort de ma personnalité, elle n'a pas de discours.
On l'avait élu président à comment chef coutumier. Ailleurs, ça va pas naïe, bah Elombe, bah Calais, bah Bordeaux, tout ça, bah Tiwana, comme na Bango, bah c'est ma copine na Bango, bah ça va quartier, maman, il y a maman Denise, tout ça. Donc, n'est pas le président. Ne pensez pas que vous allez à l'aise, bah combattre. Déjà, tout canis avec ma samba, qui n'a même pas un mot à dire devant ma soumo, devant Elombe, ma samba, c'est la mort qu'on a été. Bah tout fait déjà. Bien que mais quand il est devant Elombe, devant Masumu, papa, Yaya, Noko, à la temps mort le bâté. Il y a un dans la photo. Les États-Unis, bien entendu, sur ce Canada, je ne sais pas moi là. Est-ce qu'il y a une vision dans nos avants? Vous pensez à ce que, au Tigre Guilain, qui est secrétaire général, est-ce qu'il peut avoir un mot Guilain, à la mort devant Elombe? Devant Bordeaux, devant Caleb, moi, banda, on va se faire ma copine là-bas. Donc, c'est pour dire que l'idée qu'on a bien et bandeli, tout avec assurance d'ambition. Ça fait très mal, je vous dis. Comme on a papa mon colo le cola, ma soumo, papa mon colo le cola, yeke, à ce là, maman dit maman, ton coup fait li, souna biso. N'a pas l'homme la puna, soit comme maman Denise. Dieu merci, tu nous as mené l'assurance, la société, qu'on a garanti biso, attends appel lelo, attends koufi, et ça a été qui est balayé la télévision, pour aider biso, pour souna biso, pour salsa biso. Mais j'avais voulu dire ceci comme une question. Et si je te fais comme journaliste, ce n'est pas comme comédien. Question de vos papa. Vous demandez $2 par mois, à combien? 20 $. Tu payes ça mon coma. Bon, on a $2 dans là. On a coupé ça dans le parce que tu es bien, le bal va accueillir, mais conseil juridique, à droit, tout ça, on a demandé des débats incapables de finir dans un débat. Est-ce que bon, on a $2, tu payes ça mon pas un an? Garantie ni biso de Rozoaké, bon, tu payes si, ceux qui n'ont belli les lots, moi la belli, moi ça belli, na koufeli, assurance la biso, société assurance, et vous aider biso. Voilà peut-être la question que je vais poser. Merci. Merci Ndekonanga. Présence aussi ce groupe et ça paye par Guilain Loba. Merci Ndekonanga. Lelo tomoni première étape ezali assurance ozali ndenge ndeko papa Bob bienvenue na maman Niki ba expliquer wana assurance ezokende na ndenge wana mais nako dévoiler yo ba plan d'action to projet sur toute une asuka ya famille théâtrale te toza ba problème mosusu eza makambo ya poso toza na ba problème mosusu tozokende awa eza makambo ya lobi omona na hôpital ya bacomédien te mais hôpital eza kino vala bato ya kingasani to bato ya ntango baza na bisika kozwa traitement bato ya lukunga bato ya nini donc ezokende malembe au fur et à mesure ya koloba ke CG Guilain asala face na mutu songolo mutu moko ayebaki premier ministre na biso lelo ya Congo te premier ministre ya lelo kombo na ye kaka oyo ntango na bapremier ministre baleka kala aza même na poids wana te mais vous voyez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui progressivement chacun dokota moke alors pour une fois que nous avons bokoko éléphant moto akwesaki ye na mabele ezalaki fourmi baza même point d'égalité te na taille na longueur largeur bakobunda te eza juste que voilà ce sont des choses ba projet ba ambition ndenge bunda na ba ambition na ba projet et ba mosusu et pour une fois qu'on a répété encore nous ne sommes pas des ennemis dans les familles aux que non dans ta famille il y a des divergences et ba problème bezali il y a ndeko na bomi ndeko na e Caïn et Abel ba ta famille il y a ndeko na yibi pouvoir ndeko na e et sa famille ça se fait et où tu n'as biso te où tu n'as Bible mais il y a des choses que nous devons comprendre que voilà Elombe nanga to bodo nanga to vieux masumu nanga en fait il n'y a pas de problème il y a un problème.
eloko oyo ngai nazoluka na minito to tozoluka biso na bino ezali ke ebembe na oyoka soni te ndenge bitumba aloba un point barre ndeko mosu aleki na tv ebike no na matanga mama sako nasombaki boye eza ye na boyi nanga kosala polémique wana tokota na ebi bamama boyebi yango na bagarçon boyebi yango mpona pesa motu bizu so aza mokuse mwana mefa tomba mwana oza nini agumbama mpo bokoka na bizu ubie nalandi ye ubie alandi nga donc nga naza na makambo ya bien oyo d'après nga moto aza na sasala nini akolanda nga donc vraiment amour bondeko ezala surtout yango wana nake mosika te nazaka na monde oyo nzambe alobaki salaki mais na change nde côté oyo baza na moi côté oyo baza na butu ce sont les gens que j'aime bien na fréquentaka bao kombo otangi wana à huis clos po tosala statut ya famille théâtrale to réellement famille théâtrale na contribuaki namonaki bato groupe nyonso ya kala so omoni statut réellement te ya famille théâtrale esalami nasondaki bagroupe nyonso otangi bakombo na bango nyonso tu ya eu de quelqu'un oyo babengaka moko na bango aidaki mpo tosala statut oyo mais babaka toujours que voilà oyo gauche esali droite eyeba te donc je garde l'anonymat ya nasolaka na nai na kopera na nai mais pa bazalaka moko na bango azangi te tozala ne en contact na ndenge mabe te na ndenge bien en tout cas ezalaka na ndenge bien ndenge nakezonaka merci. Merci papa Guilain okobakisa bakomona bino wapi bakomona yo wapi oyo nde mutu oza lokwa représentant awa na Kinshasa pour diaspora na biso ya zara awa te. Merci. S'occuper de groupe anticiper question ya Nikombondo. Par rapport à question posée déjà et cause un débat contradictoire na ba eneti. Ezaka que mutu na mutazo présenter vision na yi. C'est simplement ça. Vision o eza admiré pas batunde ba ko adhérer, c'est ça le problème. Famille théâtrale ils ont une vision un peu différente de la vision moussous. Donc c'est ça réponse on a copié ça et puis pour la bande de cognon sur eux balingi va contacter biso n'a pas ce numéro. Oui. Le numéro d'ali plus 243 89 98 78 204. Pour la bande de cognon sur balingi va coûter na biso numéro yango on a plus 243 89 98 78 204. Merci beaucoup. Siège alors pour la question il y a siège aujourd'hui déjà base et ça siège c'est mes base donc base ils en pose awa pose 11 ba réfectionnement au salama commune de Kassavubu en pose 11 awa donc réfectionnement au salama commune de Kala non Kassavubu on pose donc ba réfectionnement au salama bientôt là, vous allez situer Ndeko Guilain au sein de façon que à présenter mais pas bureau exala. Bon même un bureau t'es dans la messe qui quitte, ça ne tient pas debout. Ndako faut mettre exala. Donc vous allez assis, vous allez vraiment au commis au vendu. Au CPL, n'a CPL na bureau bien papa bienvenue na comme messinga mai. Ya pio. Na rassir. Merci tout que vraiment on chité hein. Deux questions en 4 aussi singache. tobakisa $2 pour la cotisation il y a pour la membre de la famille théâtre chaque mois $2 et puis si on peut $2 on a été vous avez le droit de suspendre yo on peut la cotisation on peut citer parce qu'on a le droit de suspendre yo si on va suspendre yo on va obtenir une lettre tant on a la suspension non paiement on peut pas l'on ba critère mususu na expliquons bien naza na contrat ya téléphone nanga soki ebungi compagnie téléphone nanga epena téléphone mususu mais soki nafuti mwa te téléphone nanga bakobloke yango mpo nini nasali non paiement alors mpo nazongisa na bango na bafuta bamande biloko wana na kini mingi toza na notion wana te mais esengeli na mutu bamebele toyokoli naki mokolo toyebaka yango te na bobebe
il faut dire que l'ango ndambu te ba ko s'avancer assurance ezali o legi pa na ye o s'affilier ya ko pesa au papier oyo koma kombo ya mobile na yo kombo ya mwasi na yo kombo ya mwana na yo bato oyo olingi na nombo ya kopesa yo bazala assuré et puis ye akopesa yo quittance oyo futi ya mbongo wana na nsima ye akozwa mbongo wana ake koverifie kuna na assurance na biso assurance na biso azala biso bafichier oyo aza nango mpo apesa soki azwi bafichier oyo napesi assurance na biso akokamata exemple comédien yo so komona kiminga bakanza kosala boye te akomata bakanza asali fichier na compagnie assurance bakomi koma bakanza akomi komo na ye dossier bafunga na komo na yo bapesi ye azwi apesi yo okobenga bango mpona kovérifie fiabilité soki ya solo oza assuré na rassure rassure non akomono nani bakanza numéro nini oh numéro tel oui monsieur oza assuré awa aka ya problème songolo to pakala to bengi biso ye Guilain akobenga bango babengi yo bokutani de trois mpona kosala paiement to korégulariser situation na yo toyokana bien soki ofuti assurance te ekatanaka operdre 2023 ofutaki 2023 ofutaki mingi eyaka nafutaki 2023 ata 2024 nafuti te soki ofuti te bakati Guilain aza chargé otindelo papier mpona soki voilà oza en règle te non paiement contrat na yo ezali coupé ninga de façon que assurance na yo osofuta yango na janvier chaque janvier na date wana ofuta assurance na yo et puis chaque mois ofutaka $2 na yo ya contribution oyo basengi yo na famille théâtrale $2 wana ezokosala nini $2 wana osomba babiloko oyo famille théâtrale aza nango besoin mpona organisation ya famille théâtrale conversation ezala baproblème ezala tobakisi eloko oke tomesala koyesisa bino ke à chaque fois il y a cas malade tokomaka nango na Facebook na WhatsApp ezali groupe restreint oyo bapaya bazali te kaka biso na biso les linges sales se lavent en famille pa tokomaka yango kuna mais sikoyo tobande eloko tokoloba bien ke oyo atie te akolia te litie te lilie te litie te lilie te eza te soki otie te ya nazalaka un Congolais doit avoir une carte de lecteur oza nango te oza carte membre ezali bazoteka yango koteka mais nyonso nomona yango na CG ezosalama mpe awa te merci bolibisa mpona chapeau moi c'est artiste papa nganzi fumu ya bacomédien ya Congo question na ngai ya liboso eza papa baba bamoli toza awa biso tu toyebi nde toa bacomédien biso tu oyo aza pilote aza te biso toa bacomédien mais arrivera ere moko boyomona naotuna question omona mokolo moko to parmi bato baza lokwa baicone ya biso ya théâtre awa akoza mpe asaffilie to asali adhésion na ye en bon uniforme na famille théâtrale mais ekomi na makambo bacontribution apesaka te sikoyo soki ndeko wana azwi likambo tokogere ndenge nini parce que nayoki litie te lilie te mais litie te lilie te wana ekozala mpona bapetit bakome bandeko oyo ya se to na bayaya oyo ya likolo oyo neti mbonda ote kolobake nani secrétaire na biso Guilain akogere bato ya ndeni mpo yaza non secrétaire na biso Guilain lokwa aza secrétaire na biso nde tokotombola ye pilote aza te tous toza bacomédien dede nangi natuna bandeko na biso ya assurance nga naza artiste comédien nazwi papa na nga nazwi mama na nga nakoti bango na makambo ya assurance lelo nga mona kufi so nga mona kufi exemple bango batikali bandeko nango nga nakotisaki na kati ya makambo ya assurance na nzela na nga ya misala
On gérer le monde. Question à la Merci. Faisons répondre. Assurance. Bah, des questions. As-tu des questions? Question de bosser pour l'engato pour la. Question de bosser pour la papa na soba Mungita, fondateur ya famille théâtrale. Na tout niveau. Ça peut arriver. Tu coûtes na bande ko na biso famille. Na mona question. Voilà. Il y a na répondre ndeko nanga ngantie. Dans le bango banda kala. Petit comédien azate, grand comédien azate. Mon nom de na ndenge na ya bandela ki na mbula na bandela ki. Alors, les Cambouya copé ça, mon kuluta tete, mais Mbappé ça y est, té, ils ont bon côté. Tant liwe ya kai pour arrêter une kuluta na leki na. Ata bébé pas kufa. Mais ne baba qui to kufa à âge moko, avancé. Mais on comprend que mort on est à botte na kufi. Asa di sumuni. Pour kufa ça di sumuté. Les gens n'engagent pas le baïké, oye, obédi tout aux ongi. Ils ont train à la vie, train à Mokili. Mon monsieur Bovanet, c'est quoi? Après, il n'est pas quitté le train. Donc, contribution, tout aide de la famille théâtrale, tout assurance de la biso. Ils ont le batté que voilà. Ils ont le batté que voilà. Vieux Moussa, comme ça, mon colo dans le théâtre, après des cotisations, et quand ça a un problème, tu porter assistance. Vieux Moussa aide très bien. Maman Moussa a porté très bien. Maman Impala aide très bien. Et ça, bongo ninge zalaka. Banda mama théâtre et banda. C'est ça. On s'en a un groupe pour un tournage. Comment il y a au côté de la pièce? Merci, Président. Il y a une deuxième réponse. Deuxième réponse, c'est assurance. Merci beaucoup. La question na yo. Là où on a la souka na mo, on a réconforté bino encore que basé belete. Ba leader oyo, ba memi bino na officiel. Biso, toza société de traitation sur base de contrat. Tant assurance, basa gérer na contrat. Ozala te. J'irai loin. Groupe Zala, to lobby to remarqué que papa Twanza za anzelu mais panzani. Mais aussi le temps dire oh ba kotisa kibino na ba frère bo futaki et ça à ta famille panzani boza gérer. Merci madame. Yeah, na bagisa côté papa bienvenue à lobby wana. Papa bienvenue à lobby et loko ça nga baxelo nge boy. Au moins tant de ça la question ndeko wana ezaki na absence na ye. Na absence ya ngolo baboy. Tant que na ça assurance na nga, ton fils na bari par Guilin. Na opona muto abenga dessinateur. Aka dessin ya ngai moko. Muto mbongo na plus on pas aussi. On a lobby hein, bon père pas aposto. Et quel ndengo wana. Ata boye 30 000. Akomaki poste. Bon peut le monde pas ya. A continuer. Mais mbongo yo assurance ebimisi pona biwana nga na sina pona ki mutu. Moi nanga pona nga, nga na pona ye. Donc c'est comme ça. Si on a une question na vaccine na tant que de comprendre que parce que béton na nga bon. Oui. Madame. Kombo na ngai do kasimina na zama mba formation na kanisa. Question na ngai boso eza papa bana. Eza que toza président biso biso toza ba partenaire. Comme toza na fondation, est-ce que toza pour toza faire assurance toza obligé to adhérer kaka na famille. De deux eza que biso fondation to kanisa toza mingi wana pona ba orphelin na ba verbe ya ba artiste comédien. Lokola biso batoza na bon to ko adhérer peut-être ce que oblibi to boko to na to kanisa to adhérer pe na famille siko bana o ya ba comédien ba siba poser solution ni pona bango est-ce que vous luka bango ata moko na bango ba s'adhérer pe de façon que bada pe na assurance wana parce que ba parents na bango ba siba peut-être maman zaki théâtre akufatika bana na mobali papa zaki théâtre akufatika bana question. Merci.
Merci. Nani la logique, hein? Papa n'a pas soda. Papa n'a pas sauté. Il y a commis soda. On a répondu à mon cousin à moi. Donc, il y a mon cousin à moi. Papa n'a pas soda. À Kofi. Et après ce monde qui est ici, alors, si on peut tourner aux artistes, moi, je suis artiste, aux artistes, aux affiliés, il n'y a pas de problème. Mais on continue dans le monde qui a papa, les meilleurs matériaux ne sont pas ayotés. Voilà vraiment, ils sont dans mon pension. Quand la fondation de Kanissa, naza membre na bango avant que la famille théâtrale naza membre té nazali babenga sona partenaire. Donc ça n'a rien à voir. So babengi la famille to Kanissa, ils ont l'activité mo songolo. Na sala la geste na ngane bibe lobi loboke yebate. Ya toni ceux qui ba on peut pas s'adhérer na famille théâtrale. Donc ils ont réciproque ndengwana. Adhésion pour la famille théâtrale landayo dans l'activité moko songolo et sengeli aux membre. Yeah. Au bala mais au lungwa ko na hotel zaka mona papa na binono. Na kenda mukuse. Merci David Dito qui est dans ce qui ça. On attend. Merci pour la parole. Moi c'est David des Camps Valise Ensemble, chroniqueur, puis cordon fondateur de la fondation Les Amis de Mondori sans frontières. Première question dans les alliés, Maromba Kitoko, O2 qui parle. Et ça pour le comédien car vous en avez vu à Kinshasa, ou bien dans l'étendue mobimba il y a RDC, Topé, n'a pas au bazar Banda. Pour vous on a quatre les amis de Mondori, tout ça sans frontières. Ça presque partout. Première question dans la moana, Yami Balé. De Yoki Yoa de début jusqu'à la fin, secrétaire Guilain. Il a évité au ticket de bisso, ou bien Yoro Mobimba, aux autres tickets de la bisso, à Bokende. Merci. Oui, papa Guilain, CG Guilain, Azarana, bisso na gisasa awa, na bino na gisasa. Comme nous avons CG, azana mandat na ye, a aussi la mandat na ye, et puis il y a aussi le gouvernement na ye. Alors, tant on le gouvernement na ye, a repris na bao ya ce pays pour travailler na ye et longo. Nangate na ye et longo. Alors, aponi parmi bino ba comédien, bino ba to bozara na gisasa bozara na ye, yango ana pour travailler. Mes familles théâtrales, elles ont appris à la télé. Elles ont tri libanda. Nous avons libanda des comédiens. Moi, dans les années ça, elles ont droit à filer la famille théâtrale. Puis elles ont droit à l'assurance na biso. Donc, et puis ici, il y a l'autre comme côté. La famille théâtrale, elles ont tous les continents. Au monde qui est en Amérique, qu'on appelle l'Amérique, elles ont la Katia. La France, Bazalia. Batazi, Bazali. Mais, Baza Musika. Maintenant, nous avons un cas de décès pour moi, on a bango. Donc, Baza Nabiso Ilongo. Longo li bangote. Par contre, quand on le bien, Moussou, ils sont basés dans Bino Gisasa. Biso ke Musika, na batambanda kaso na famille théâtrale Facebook, WhatsApp au monde. Si on a bengi adhésion, on va adhérer. Mais bientôt là, nous allons Sunga. Torozwa, famille théâtrale Tchangu, famille théâtrale Lukunga, famille théâtrale Moamba, famille théâtrale Mbandaka, et au temps la bonne de façon que à ça Moutou, alors comme partout il faut ça là, Moutou moko za baroni ko secondaire, pour prêter main forte parce que c'est ça, so travailler dans l'unité, dans l'union, nous c'est ça la facilité. Merci. En tout cas, tu as commis une souka. Question à souka. Merci beaucoup. Kombolanga, artiste et comédien international Bakanja. Alinga juste naïba par rapport à adhésion. Ce moto s'adhérer à Pessi pour la contribution de l'assurance. Kamba la moko awa.
abeli ou bien mutumo abeli ya okio le kadesha mbala moko bien il faut iso moi ta moko na ebiti mais ba po malade ko ya kala mingi te ya likambo le beza parfaitement normal et c'est un bongo mais au monique il faut nous afficher na yo nazwa bateau yo proposé bazala au pesinga mbala moko non pesinga te ni soit la première fois kende na au fur et à mesure au peut afficher on n'a pas na biso de traitango depuis on pas na bango bango peut saisir l'ordinateur na bango ba côté na programme na bango ba bi calculer ce que ba kanza azir le problème to peut ça ndenge nini pour la minute ba calculer le monter comme on est na bureau na bango te na bureau na peut ça to peut ça siko batu ya Paris kuna ba yebi na yote parce que bureau za partout donc ça. Merci beaucoup, madame, la dernière question. question. Quand on dit assurance maladie, tu as assurance vie, les lots. Tu as assurance vie. Assurance maladie, non, tu as parce que la réponse est à l'hôpital, non, tu as madame, dernière question. Bonjour, maman. Alors, ceux qui artistes et comédiens ont un problème. Tellement qu'artistes et comédiens ne sont pas commotés, ils comptent, ils ont un problème, ils ont la facilité. Mais artistes et comédiens ont un commoté, ce cas de problème. Et comment on peut me communiquer matin tout à l'heure pour qu'on ait à la tête, président. Question à les apprendre, bon oui, en tout cas, question parmi les questions vraiment dans la Tongo. Bible Zoloba, ayaki pona bateau yo, oyo bino zokanisa te. Ayaki pona bateau yo bino zokanisa. Oyo tozali. Famille théâtrale ye pona classe moko songolo te. Et pona beaucoup plus mingi bao bazana bakata ya santé te. Nazongi mwa muke sima. Nasolaki na ndeko na ngai Elombe, natangi komo na PC mbote suka ne pas zali. Bazaki nombre moko bo na fondation ya mama présidente oyo ba pesaki bango ba carte ya assurance maladie. Assurance vie, assurance maladie. Bande ko na ba ki nombre moko limité. Alors, mais ba comédien bazali 5000. Bon bazali kaka 200. Alors, mon montant de tikali wana sima ba comédien bazali nulle part. Ceux qui beli pas organisé, ceux qui kufi pas organisé, tout mingi oyo ba yebana te. Donc ba comme ba ceux qui kufi to bi azali na groupe na biso te. Asa longwa kini bandaka. Na famille théâtrale to zali bongo te. On s'adhérer, to peut ça yo carte. So to moni que cotisation na yo par mois. On peut ça terminer 3 mois. 16 ans au mukanda, il y a remarque. On peut s'y monter pendant 3 mois. Il y a un bureau de solo là. Ce qu'on l'ongoa, papier zali yo signaki, photo zali, bah il dit que nos moutons yo, à ça sous la bisoté. Image érotique là, photo érotique là. Mais maman, rassure-toi que non. La famille théâtrale, et ça encore l'équipe à football. Na mouton avant une quitte, ce vas-y, bah médaille, bah paye ça à payer. Mais bête qui balle dans le terrain. Alors, na bino ozana ki sasa ba comment faut muto ataki bi ne bo pese médaille. Mais na famille théâtrale, ils ont équipe à football. Au vana na ban. Muto alo kotaka ba ballon wana, abeta ba l'été. Mais tu vas payer bon médaille, yé pas zwaki. Ba costume mon bout après ba jouer à Varese, il y a de part. Ba ngombe ba zwaki ba nyonso. Donc tout le monde na makamuna mutu wana ki il faut na sala papa Moussa, maman Moseka, maman Impana, notamment comme on All Star. Il n'y a pas de plus grand vedette que le commissaire de Natangiwana. Il n'y a pas de plus grand nom à théâtre que Natangiwana. Oh, tout le Tikali, tout ça n'a assez. On contredit, on explique en face. Pour nous expliquer que
Comme nanga baba mongita. Papa nanga za moko ba ba théâtre mais à ça qui théâtre yé moko théâtre ça qui ngolo na bato. Au fur et à mesure bazo kende, le théâtre il y a 3 All Star ya Congo 3. Autour de théâtre comme vedette. All Star ba théâtre Misato. Maman Moseka, maman Impala, maman papa Moussa. Autour de théâtre ba vedette. Na manqué bino respecté avec tout respect dans devant na bino. Na ye pour na bino ba o besoin ba carte té. Ba o besoin de ko le laté. Assurance yango. Na okato dip na seki bango. A to kata mbongo té. Au foot assurance na yo, aucun problème, c'est déjà commis papier na yo, OK directement ko joa mbongo na okuna. Alors une fois de plus encore, confiance ezala. Bolingo ezala omoni mabe ezali benga to solola que to solola te et ça là que encore mutu makasi Guilain ça c'est mutu makasi mandat pe esila mutu yema jongo luambo azana mandat na il y a 3 ans na sima ekoma ngati opia candidature eza bongo to mbondo mais avant pas candidature na famille théâtrale il faut être membre oyo on contribuera déjà durant une année. Naba, problème, il y a surtout la famille théâtrale. Si j'ai répondu à la question, vraiment, na sepeli est belé. Malgré mon lungue en boca, malgré l'occupation de bino, malgré temps na bino, pour penser qu'il faut toya to kuta to solo là. Et pesinga pour ça ça encore plus. Pour ça, on a un bureau, monsieur Etikali, de façon que artistes et comédiens, ils ont un niveau oyo, monde entier, et yebaki, parti comédien congolais. Nous sommes parmi les grands. Et pas les comédiens congolais qui sont dans la péninsule étrangère, Bandi Marabiso. Mais ceux qui ont une base, tous en côté. Tous une base, tous en côté. Mais l'inspiration, ils ont mérité qu'elle est plus loin. Mais tout ce qui est la futilité, pas en pamba. La maladie, la bêtise, la zoua. Tout changer. Il y a des choses qu'il faut dire à la télé, et ça, c'est dans la TVT. Ningan de Konayo, Ningaye, pardonnez. Ça, au moins, il y a des gens qui sont malades, karaté, balbi division, balbi kimaye. Kokaboleza, ils ont bien été. C'est satanique. Mais au Kima Moutana, avec des mabé, ils ont défendu. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ceux qui ont fait sa adresse ici à Bazali, merci. Bureau Nabiso Ezali, na boulevard du 30 juin, numéro 90, sur le français 90, juste en diagonale na Waikiki, soit en face na cimetière à Gomé. On a immeuble Moko Orange Bleu Yévani, immeuble Paradiso. Tozawana kuna siège ça et puis tozana bureau na Bandal na Oasis là où il y a Shoprite soko côté bureau à House sur Ezali tozali na Goma tozana Grand Katanga c'est-à-dire Lubumbashi Kolwezi tozana Kalusumbalesa et dans bientôt tozokende na Congo 78 204 plus 243 89 98 78 204. Merci. Merci beaucoup. Nous vous disons merci, na artistes et comédiens. Merci na presse, internaute nyonso. Merci pe na baba mongita, na ba events OEP bazalaki awa. Merci na ba partenaire. J'espère que to kutana mbalasima to kaboy na biso. Merci pas du tout. Ma question mingi côté, faut que tu appelles bango. Mama, if love is crazy, love is for me. Mama, if love is crazy, love is for me. Hosanna,
mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamatana baavion bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendako bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe aozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakotani na ozana pasteur Moïse abondeli mpona nga bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe ozana ngo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badeklaraki mwana comme handicapé ya oloba te na etango bayi kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komi loba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to repose nazwaka barégie na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille nde mama Mireille moi quelque chose akebaka nde azosunga bana nyonso bazana babalabala bazana banzela benfirmier bendikapé buna nyonso tu kaka sana kusoutenir bosa makambu nyonso yovana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloko kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata bazwa na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman oyo apesa ke pa bofele atiaka nzambe musapi na lisu fond de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Nangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à Bisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail Moussousou, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika supposé la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a un service, ponctualité, respect. Et puis, bango, bango la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto bolongwate, on se trouve dans mon biba. Il y a un gros JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo de Bishopil il y a Makambo et ça qui 40 jours mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me la meki. La meki la poto. Place il y a série, il y a Kotabilo. Et ça il y a José Baïla. Cyber service.